bonjour maman journaliste. Vous allez maître spirituel, le blanc même matali spiritualité, le penza to yambio na mokwali le pour le blanc so même matali spiritualité, le ngeni spiritualité tambola na domaine nyonso na même matali mboka na so Congo, to le blanc même matali porte-monnaie magique, même matali kodia, hein, maître mokolo. Mais quand on dit biso sur spirituel boy kotala boy mboka Congo kotambola lengeli spirituellement comment on ndenge Congo kotambola lengeli. Oui maman journaliste, merci pour l'accueil, merci pour la question na Europe et na piscine bande ko nyonso ba olanda biso mbote bisika nyonso bazwami pour la question na yo ya mboka Congo ndenge zotambola sur le plan spirituel. Mboka Congo na mkola lelo mama ezotambola malamu te sur le plan spirituel. Ndenge te spirituellement mboka ekomo tambola lokola na bulu yeke lokola tobengaka na Kinshasa ezotambola na bulu yeke bakonzi oyo bazokamba biso bapesaka biso vraiment litoyi te bapesaka biso vraiment place ya spiritualité na mboka oyo ezali te. Tokobakisa ete tozana bokoko oyo ya biso bokoko oyo ya biso spiritualité oyo ya biso ya bakongole to ya moto moyindo nanu toloba eza respecté te. Lelo oyo bakonzi bazopesa mingi kaka miso na bapaster soit prophète église moko mais yo oza na miso mpe ebwania mpe mayele ya kopesa baorientation lolenge mboka ezotambola bakopesa yo chance te ou bien audience te okutana na bakonzi bazotambola biso. Yango moni lelo yo neti bamboka mosusu mokili ezoningana na Congo tokokende na bandeko na biso ya Goma komona volcan ye volcan déjà c'est le plan spirituel eza eloko oyo déjà ezalaka etomboka. Alors na kati ya volcan tozala biloko tobengaka bisimbi be na mukatu ya volcan bisimbi ya mai na ya moto oui bisimbi wana eza lokola ba génie basepeli te na marche to ya biso bato nde batomboka. Parce que spiritualité est encadrée, la spiritualité est vraiment nécessaire dans la mboka. Chef de l'État zana Goma pour la makambo etali ba éruption volcanique au salam. Bino temps ba maître spirituel bozaki wapi avant makambo au volcan au salama et boma bato. Ko alite bo interpella ki mokonzi mboka bo alerta ki gouvernement pote makambo et salama ta près na sima bolobi ke ba yo ke la binote yango ba kisimbi ba tomboki. Maman journaliste, mokonzi mboka to ba continuer sur le monde entier bazalaka na ba conseiller. Bazana ba conseiller spirituel, bazana ba conseiller sur le plan politique, bazana ba conseiller juridique, donc bazana ba conseiller ebele. Lokola tozo kangana yo ba conseiller ba kozala lokola 1000. Mais ce côté spiritualité ba conseiller mingi bazalaka ba proche ba konza mboka bazalaka ba pasteur. Bazaka bato alléluia amen. Mais un mystère lokola ngai bo azati. Alors que tant que mystérieux baza pemena mkonza mboka to pemena ba oyo bazo kamba biso ba gouverneur ba bourgmestre akoye ba kopesa ba orientation yo lelo na koloba est ce que mbela na ngai kokoma pa ba konzi bato pe mususu lokoleka nga pe baloba to moni kula na koma bato bapesa ba mambo ebele mais koma na ba konza mboka te. Donc eza problème ya mboka oyo ya Congo eza mutu aza na bosolo to mutu ya kokide yo eza kaka fo bachai kaka bakal mais surtout tali bakonza mboka nyonso bazana ba conseiller ebele ya spiritualité conseiller juridique bazana ba maison soki ba maison civile baza bato ebele bazaka pembeni ya bakonza mboka okopesa mingi faute na biso te to na ngai te mpona nini nalobaki te parce que nazalaki na makoki ya kokoma wana te peut-être nazwaki vision to nazwaki message mais message ntango ozwi yango pama fo komisa yango soki otiki eloko na DHL awa otiki mokanda na poste akosala ni fa komisa yango oposte mosala ne yango wana mais biso sur le plan spiritualité bazomona oka oza moke mais nzoka nde naza molai sur le plan spirituel bamoni olati boye po balingaka moto aye alati biloko okoko ye wana nde moto ayebi spiritualité te lokola alobaki na confrère na moko les habits ne fait pas les moines. Mais on peut reconnaître les moines par son habit.
Mais les habits ne fait pas les moines. Moutounion sauté à la platonio, Aza maître spirituel. Moutounion sauté à Kolubawana, mais Aza dans les bons temps. Tant on soupe, Bakonjamboko, Baleki, Bapesa qui confiance mingi, na Matali, chef coutumier. Tout le monde qui présent, soit les cas qui Kabila, Liakana, chef coutumier, tout le monde qui a passé, Koko, Bakoba, Namboka. Mais là, le président Facha a confiance dans le pasteur. Pour bino Matali spiritualité, Baromo, le loco, Moko Teza, on a confiance dans le pasteur. Pour faire sa confiance dans le chef coutumier, tout le pasteur, ils appellent malade. C'est la conviction à Moutouana. N'est-ce pas que tu as kaboué, tu as katé Moutounio, sauf qu'il y a pas d'habitude. Mais tu belles la rabako, bazan ba problème na bango, ba benga kana numéro affiché, ba ko benga biso na problème songolo. Ils ont confiance au yo, ils sont dépendre na Moutou. Mais il faut Moutou au peut azana hey. Troisième hey. Moutou azana troisième hey fois à la gawana. Ba chef coutumier bango bazawana bazana pouvoir ancestral ou ezalaka limité. Un chef coutumier azawana biso na bamboka ba chef coutumier bazawana pona ko batela kaka mabele. Pona ko batela mai moko. Chef coutumier azawana parfois ko kwa tigela kiye ayebi ke mboka na biso to bandi awa tina nzeta manga wana. Mabele na biso esuki. Mai na biso banda awa tina libanga wana za chef coutumier. Chef coutumier azawana azana eloko balakisa ye na koko to na mutu moko atikela chef wana ke tango moni ke ngube zo bima bien te na zamba okosala boye okozwa makaso okozwa eloko boye okozwa livemba okozwa kasa okobwaka boye po nguba na saison ezo ya nguba ye ya ebele. Chef coutumier azawana po maladi moko okotela bibwele na zamba. Chef coutumier musala ne eza akobwaka boye akoloba boye akosakola boye po maladi wana epargne banyama oyo bazana kati ya élevage na zamba. Mais chef coutumier azate wana pona kopesa makambo to na ko avertir likambo. Chef coutumier ba pouvoir na bango ezalaka limité. Mais tandis que ngai na za guide spirituel na koki komona na koki kope ko épargner likambo. Yango wana différence. Donc il faut ba kontipe ba tiaka misu et pas na biso pe oyo kosunga pe mboka ekosunga pe bango moko. Oui, on bengi guide spirituel. Tout cela qui tout monde en ta moi mayaka, moi bilamba rouge simba moi ça là ou ça là ça moi incartation mais tout monde yango te mettre à mon Ndenge na utolo ba awa les amis ne fait pas les moines. Mais on peut reconnaître un moine par son oui, ils ont la raison. Dans le Bible, ceux qui mutumoko aye to ndenge zalaka na quartier na yo ozana ba papa musupe baza ba juge baza ba avocat. Est-ce que ba papa on a nyonso tout temps ba bimaka ndako na bango to bazuki fana ba famille balataka ba torche. Eza important te. Bilamba on a penga na zanango basanga bamvoela ngena yao. Mais to lataka ngo na temple tango to sala kasko musala parce que ça habit de service. Neti boye ko zwanga appel lever to sala bo inviter nga na plateau na bino. Il faut que tu pona loba fona zana na biloko wana mais na musala na ngai ezaki fona lata biloko wana ni sotu wana eza yango wana te oya ko sala boye ba émission mususu eza na chaîne na bilo to na ba chaîne musu on a fait beaucoup de démonstrations mais démonstration ezate yango wana nde makambo papa yo ye awa na ko bimisa nguma mais mutu moko akobenga nga lobi ye azana problème ya mbaso est-ce nguma eza na rapport na mbaso mutu musako ya wa bimisi soki nini asali nini $5,000 ah bimisi yango est-ce que mutu o azana impuissance sexuelle azana posa nango azana posa ba délivrer à l'égal de délivrance donc ils ont un problème maman oyebi que pour ça la démonstration na ba émission bo c'est bien bon mais ça pour na ko exciter ka bandeko bazotala biso yango na bazotala talisa bango bo pesa lito ite pe attention na bino na motuno soite mwana mususu mama ko pesa e vert moko ya loso mwana na yo ya 9 ans to 10 ans akoki ko lambelo vert à loso mais tango ekomaka balamba mena nzungu ya ma famille ya fête mwana kokolamba loso tie yango mona mutu musu ba exciter yo bona émission ba sali démonstration opesi mutu na confiance na suka azokoka ne pe musala tie ezana biso to ba Congo ezana ekolo to benga kabanianga obeto bana Congo ba général soki libala ezali mama to lamba plan moko ezanga kateza fumbwa mama yo lamba ka fumbwa bien mais na fingi yo te excusez ngai fumbwa ya libala oya nzunga ma famille mama babalusa ngo peut-être 2 personnes ou 3 personnes yo moko mama okoka olamba ngote eza nini eza lokola bato bazo passer ya bazo ko sala ba démonstration eza malamu biso pe to sala ba démonstration yo oyebi ngai bien pour soko éviter nga po oyebi to sala ba démonstration mais ça la vraiment important et le qui est important c'est message na ko éveiller peuple ceux qui mutu azana pour sa démonstration ko zala mena na problème yo oyo ko bengela mutu wana nde
akobenga pe tokotia même soki sikoyo olingi na kofongola oyoka bavoice ya batémoignage ya bandeko partout dans le monde ndenge babengaka bamerci na bango mais eza démonstration te eza mosala eza ke motu oyo azalaki na problème songolo alongwe na problème wana mais démonstration to kolata ya kotia biloko wana sur le plan spirituel neti na émission eza na ntina te mais na temple to na sanctuaire na ngai nalataka bilamba wana po ntango wana nakomaka sikoyo na temps ya mosala donc eza aire de service mais boye nazoleka to naotambola na motuka nanga boye nalati basanga ezalaka te yango napesaki yo même papa dorte bozalaka ne kote moko na ndako na bino alataka nini na ye to so dorte azoleka alataka elamba na ye wana badorte ya pembe obe bavoka balataka partout toge eza important moko te balataka yango na aire de travail. Oui, maître Mukulu, tokende penza matali porte-monnaie magique lelo tokomomona moto nyonso aza porte-monnaie magique vraiment nani oyo esengeli aza na porte-monnaie magique ata mwana atekaka ndunda koza na porte-monnaie magique po tomona motu so osala na porte-monnaie magique so otalie ata sens te omoni baporte-monnaie magique wana fo bazala mpe kaka na sens te lokola ngai napesaka porte-monnaie magique te ngai napesaka porte-monnaie du bonheur nde balobi le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie mama ozolanda porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur eza na différence makasi yango lobi bato wana baza na sens te porte-monnaie magique eza eloko oyo bapesaka moto apesi yo mbongo lelo fo lia lelo esila lelo mais biso ngai personnellement napesaka porte-monnaie du bonheur porte-monnaie du bonheur le bonheur m'accompagne tous les jours. Donc chaque jour, bonheur na bonheur. La vie na yo. Donc porte-monnaie du bonheur eza ke zui makambo na yo na pesi yo makambo okotia na misala na yo okotia na bombongo na yo okotonga ba entreprise okosala bilanga eza mbongo na yo. Ezalaka pe sans condition epa na biso. Biso epa na biso neti ngai so na pesi yo liboma te. Ezana liboma te okozwa mwasi te okosala boye te epa na biso toza na condition te mwa bekile ezala kaka na makambo nyonso biso ekile eza kaka moko fo sala les œuvres de charité il faut ozala la charité donc œuvre de kopanza te bamona yo te yo nde bos na nzela yango wana te me baesprit na baange basepelaka ndenge wana te parce que mbongo ya mabe eza te mbongo ya kisi ezalaka te mbongo nyonso eza kaka mbongo biso epa na biso eloko tosengaka eza charité donc nakomona yo te osouffrir nakondima te bandeko na nga baza na makala awa bazosouffrir fo nakende na mwa loso mwa fufu natali bango namoni baorfele moko nasungi bango namoni esika nafandaka kabla pour eziki naswika mbongo lio eskartie esala cotisation nasombi kosunga bato eloko tosengaka yango wana mais epa na biso condition moko ezalaka te bedesa ezalaka te mais bacondition topesaka yango wana mpona porte-monnaie mais mpona bandeko bazozwa baporte-monnaie ya porte-monnaie magique batika biloko ya porte-monnaie magique wana babenga biso na plus 243 081 54 51 313 porte-monnaie magique eza eloko ozwi lelo esili kala lelo donc porte-monnaie magique eza mema ndenge moko na oyo babengi kodia po tomona bato mosusu asimbi kodia ya famille abandi kosalisa ntina suka ata bana oyo aboti akosalisa bango ta osalisaka bana kazi mwa bato ya libanda non kodia eza eloko wana te kodia eza eloko mosusu mono munzila kongo ngenena yeye tutuna batu bantete totomene zaya yoyo mambo kia kodia mono nkulu kwa nikene na mona kodia zaka mingi pa ba Kongo donc ngana za na maîtrise ya kodia ponga na zaki na ba koko na ngai en plus tina za boye na za recarnation ya koko na ngai donc na za déjà bozo mona nga germe na za koko kodia eza eloko oyo eza sur le plan nango physique kodia ko biko za la montre na yo kodia ko za la saki na yo kodia ko za la montre oyo to sapato mais kodia ezali eloko oyo bapesaka na famille to na famille ezaki na kodia bapesaka ngo muntu moko po esunga famille donc kusunga famille ndenge nini tango yo za na kodia wana pe iliaka mais kodia ye musani eza soki osalaka bilanga na yo ekbanda kokende ezobotebele soki oza na bar kodia no ekosala ke bar na yo ezozala na succès soki oza na posa ya mbongo nyonso kodia wana ekosunga yo sikoyo biso neti bakodia oyo topesaka bato eza bakodia oyo ya bafamille en conflit c'est-à-dire quoi ngai nakufi natikaki kodia mais yo ozalaki leki na ngai ozwi kodia opesi bana na yo bana na ngai moye basepela eza te obie mama kulutu apesa kodia na bana mama kulutu azwi kodia apesi bana na ye bana mama leki moye basepela ekomi bitumba na famille wana toza na bafamille ebele esila bango nyonso bakufi kodia elingaka makelele te elingaka bitumba te
famille nyonso na ntango bakokufa kode ya wana ekendaka quelque part na grotte oyo ya bakulu. Alors biso so tomoni muntu oyo so topesi ye kode ya wana akozala na baœuvre ya charité fo mpe motu apesaka aza mpe motema malamu mpo kodi eya mpa na ye. mutu wana biso tokotala so tomoni yo okoki kosunga bato nde bakode ya wana biso tokendaka tozwi topesi mutu songolo pakala mpo esunga ye na baproblème to na badifficulté oyo aza nango omoni. Donc bakode ya oyo topesaka eutaka mpa na biso te mais eza bakode ya déjà exista depuis bakoko ya bakoko na biso mais ekóma na grotte to ekóma na place ya kobatama mpo na nini bafamille oyo bapropriétaire ya kode ya wana bazalaki na baconflit familial esalaki famille nyonso bakufa kode etikala isolé. Mais ntango yo yepa na ngai ki osoluka kodia nde nakopesa yo kodia wana nakozwa yango na niveau wana napesi yo nakosolola na yo en privé ndenge yo tokosolola mpe osoi kodia na yo. Oui, maître Mokuto mokusa mfo moke na suka ya mission na mfamo kola lelo tokeno tomoni ces derniers temps moi baliwa etamboli na ville ya Kinshasa na ebite to oki lisolo ya pasteur Mangwangasa oyo bazoko akize ya bomi mwasi na ye na bana mwasi na ye mibale na belle sœur na ye na ebite mingi balobi o bana wana bande koconsulte maître Mukulu yango sort na bango komaki bongo mikana koloba nono na likambo etali affaire pasteur Mangwangasa babi bana wana bande koconsulte yo maître Mukulu bana wana na yebi bango te na mona pe bango te mais vu que ça actualité tout ça bato to vivre na Congo to yebi le solo wana ma lingaka vraiment mingi kokota na profondeur ya likambo yo nazo saisir te parce que c'est déjà le dossier déjà entre les mains ya justice donc to kosala vraiment ba commentaire mingi te mais c'est que to sengaka fo kozala na bingana lingaka surtout ngai famille wana soki ba moni te liwaya bandeko na bango ezaki bien te baye na temple na ngai to babengi ngai baye ko consulter ngai ndenga na koyebisa bango makambo ndenge elekaki me kolobaki bana wana bakendaki koyepa na ngai to bayaki epa na ngai wana nde eza archifo. Donc yo ko révéler bango surtout lelo ba ko yeba te soki pasteur aza mobomi soki marchand aza mobomi ba ko consulter yo ko yebisa bango penda vrai auteur ya moto abomaki. C'est possible la magie eza limitée te ngai naza maître magie eza limitée te maître akozala limité te mais à condition faut bango ba consulter nga vu que ba consulter nga ité vu na yebi bango te et en plus le dossier déjà eza na maboko ya l'état tolinga kosala commentaire mingi te na faire ou déjà eza sur le plan je dirais ba consulter nga ité mais eza pas si to pesika ba famille ba mécondoléance. Lelo maman Chako azate akei to la dit maître spirituel moko pe lokwa yo abi soki ba bimisele bemba maman Chako akosekusa ngo maître Mukulu est-ce que posa capable akosekusa maman Chako o bato mingi ba ko la maman Chako akei est-ce que to me rappelle corps maman Chako be maître Mukulu asekusi maman journaliste na websa o déjà osekusa muntu akosekusa muntu na bota mate ya solo wana na bota mate mutu akosekusa mutu na botama te mais mutu ngai personnellement nakoki ko épargner mutu na liwa donc olinga kokufa lelo permatire oyepa na ngai na longoli liwa na yo pembeni mais pasteur wana to nani wana bapasteur ebele bazala bayaka mpe kosoma mpo na biso atika koluka bese na nkombo ya moto mutu akosekusa liwa wana aza te me biso bamaître tokoki koépargnir yo ntango oza mpa na ngai liwa elingi ya mekedi linga na kopusa yango peut-être jeudi wana ekosalema même yo mpe okobikisanga na liwa parce que nafandi boye yo omoni libaya moko ezokweya okoyebisanga maître keba boye mpo libaya elingi ekweya obikisinga liwa te okoki mpe kobikisa mutu me kosekisa mutu wana nde eza impossible mutu oyo akosekisa ebende nanu namona ye te mpe nanu abotama te donc ye pasteur wana atika kosala babese na nkombo ya liwa to ya mama Chako. Oui, maître Mokuto, comme nous sommes presque à la fin, tu as dit que le zali maître spirituel. Hein? Mais quand on lance un message là-bas, nous sommes Rolando partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube. Oui, message là ezali ngana maître Mukulu guide spirituel nazobele la bande nyonso bozala attentif et to nyonso te bokopesa po makona bino kotambola pe esika nyonso te naza awa po na bino baona nyonso balandi biso oza na posa ya makambo ya privé obenga biso na plus 243 81 54 51 313
obengi tokosola na privé parce que yebi TV zangonga ma problème nyonso za nango za na problème ya maladie nyonso oyo ozomona ezo compliqué yo obengi biso tokosola na privé oza na posa de tolobi ya ba porte-monnaie ya kodi ya mambo nyonso toza bien placé temple eza ouvert 24/24 numéro na biso topesi wana eza numéro eza na WhatsApp bokoki kobenga biso tokosola na privé en long et à large message dans mokonzi ya mboka pe soki bakolanda yo po omekana kosalisa bango mpo kimia ekotala mboka na biso Congo. Oui, tozosengaka bomoko ezala na bato nyonso bomoko ezala bolingo erenie na mboka na biso bakonzi ya mboka bayeba mpe kopesa biso litoi na bango parce que mpona koguide mpe mboka elingaka fo spiritualité ezala éleve tozonga mpe na baspiritualité oyo ya bamboka na biso ya bokoko na biso soki toyebi yango bien toyebi yango mboka ekotambola malamu.